Du Cap la Merveille, présence non na kati ya matanga esalaki kitoko 3 heures du temps. Li solo na papa na ye. Alendisi Koffi Olomide na Koffi moko limite ke mwana ko lendise na niveau oyo. Kasi ba warion bon lembate. Bon continuer qu'on soutenir du Cap la Merveille. Bah warion. Bon c'est la disque d'or hein. Oui, bientôt. Toujours c'est la disque d'or et puis on bientôt. Ah papa, ngana c'est la disque d'or. Ah. Comment dire qu'on fait Koufeli? Chaque jour, makambo ko bana robotama. Chaque jour makambo bana robima. Nena sengi na mopao. Kwa d'accord aman. Motema munene papa. Okoa ko beta batu musuma Koffi. O kane ko beta te ponga na mono place to benda mutuka. Ngana habite mwana mobalo azana force. Na nzembu nini? Mopawa lenda. Mopawa lenda. Ah, na mona bena mopawa lenda so lenda na ko benda jeep wana. Koffi atie ordre. Alobi boye papa to sana matanga. Abi mutu atie basilité. Mutu ayate ko lakisa biso pembe na ye. Ye Alina. Ayaki na nenga bien te. Sandra Lina ayaki na nenga bien te. Bayi na nenga bien te papa. Yebi combien de personnes bayaki wana? Ba to nenga na nenga ba ye kasi. Ma ese sopani. Moyen to lokotango ezate. Lelo liwa ya mama ami ebetisi mbunda na mboka. Ebetisi mbunda na mboka. Mopo mokonzi Koffi Olomide naba auto sololaka. Naba auto sololaka te. Naba oba bimisa langage ke ngana yo to solola ti mukolo nzambe na sata ba ko solola. Makambo wana soki mutakufeli ezalaka lisu na pouvoir te. Yango moni mopo afongola ki porti po mutu nyonso asala nini akota. Yoso ezali ba chambre oyo wapi na kati na yango ezali na ba ligne médicale donc awa soki olali mukongo pasi mbetu yango moko ezali o massage pe omibikeli déjà avant ki munganga asimba yo inutile ya kwa na garde malade awa bango moko bapesaka biloko ya kolia na ba malade na bango kolandisa ndenge munganga akosenga bapesaka malade. Mais Aïda, malade on a bimi kakaté. Comment donc la ko bimandele ni ya tayo moko pesa. Ah on hôpital na biso kolia ofele, kolala ofele. On l'a pas fait. Eza pona kolia te. Non seulement vous soignez bien. Il est dans la chambre on a bino éviter. Mbeto zo sala mouvement au malade alingi. Nous fi na kacha chambre. Frigo na kacha chambre. Na kombi tuna. Nazana mbeto hôpital, to nazana kacha grand hôtel. Ngana zongi. Tala, soki ozana Europe, Amérique, Asie, Océanie, même Afrique, okoki kofutela ndeko na yo mbongo na Milton Misunga na libanda ya République démocratique du Congo pe ndeko na yo azui soin de santé na ye kitoko. Ba chambre ya clinique Misunga eza climatisé na kati frigo na pointe wifi pe donc malade ozali mobimba na connexion internet gratuit. Misunga, ta santé, c'est ta vie. Na clinique Misunga oyo ya mama Grace Mandela la pétrolière. Est-ce que Tiambezali ezali te? Mon père aza mutu. Asa na balolenge na ye. Asa pe na ba sentiment na ye. Mon père eza na ba place musupe a pedraka. Ozomona neti na kati ya matanga a pedre akabeli mutu 20 000 euros. Na kati ya matanga. Ko perdre ya voilà. Ozomona. Ça dit sentiment ko zoye place ko zoye e ko yeba te. 20 jours raboma moto. Mon père aza père na yo, aza vie na biso, boyeba ni lelo te. Ba jo bino bo bana ko sala na yeba depuis kala. Wenye 4 x 4. Mon père mon konja sala bino nini. Wenye 4 x 4. Koffi Olomide sala bino nini. Koffi akufeli mama. Lupangu eza polele. Ba fongoli pauta lupangu. Wenye 4 x 4 bo monanité. Ah jibe. Wera. Bo Koffi sala bino nini. Mon père sala bino nini. Afongoli pauta. Alakisi ete aza na problème na mutute. Alakisi ete aza na rancune na mutute. Alakisi ete ya musique eza musique. Asa
aza icône ya musique aza papa ya musique congolaise kasi eloko na sepeli na comportement ya mopa mokonzi Koffi Olomide aza un vrai Kinois, aza un vrai Congolais. Biso awa valdi na Congo eloko liboso soko kufeli ezala inteli bo pesa na kambote te ezala inteli bo lobanaka te soki lupangu na bino ezala ka polele pona kolakisa ke elembo moko ya bien te sana lupangu wana tozwaka mandala la tokangi tout autour ya lupangu. Papson Makungi, le monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Jideline Mokonzi. This is London. This is London City. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defwa te. Bana ya 91, bana 94, bana 77, bana 78, bana ya 93, bana ya Paris. Bolela ki ya tro, tala esika na bino o esengeli bokutanaka. Yango yo! Chez Djonga de. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, ebongo kote ya musique enga ye. Chez Djonga de, babosani bino te pona kote ya ambiance. Kasi pona bino, esengeli koyebake, chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezakaka se moko, o ezwami na 15e rue, puis Disme, Orly 94 350 Oza Mobimba. Chez Djonga 2, weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defwa te. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tele mone na mira ya nani chez Djonga de. Chez Djonga de awa nde sika moboko ya ambiance vandi na ndenge ya kosakana te pona kosepelisa bana tu ya poto na ndenge ya defwa te. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bakoservir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Voilà, bonjour, bonsoir à tous les internautes qui nous suivent à ce net moment sans départ de l'heure à laquelle vous allez recevoir cette vidéo qui est présentée par les vôtres, Valdi Tamboué. En tout cas, merci pour votre patience, confiance qui est souvent justifiée par cette disponibilité de nous suivre. Dans votre vidéo, ah, on a un canal, l'ami préféré, film, news, en tout cas, ça, comme on a les champions Caps, Kapanga, la Loma, la Rolls, les motivateurs de tous les motivés, Bazota, la Bisson, Maman Nabiso, Lisette, le Kangé, il faut que moi, si on a pêché au mot de Sigozali, pourquoi pas rejoindre les grands colonisateurs, Hervé Malenga, papa français. Oui, bana poto, bana mokimbané, derrière tout comportement social, il y a une communication. Donc, tout est communication. Hein, derrière tout comportement social, il y a un message. Valdi va changer de sous-siège, non? Tous en a 4, il y a Institut Bugatti, en avenue 24 novembre, en face.
il y a Notre-Dame, paroisse catholique Notre-Dame. Ici, il y a danger avec impact dans l'idéologie, surtout ma soeur est coiffée. En tout cas, Tembezate, toujours dans le système, tonton Skol Tembenye, t-shirt simple, ça, la tissage avec closure oulas, tissage avec closure oulas, plus coupe, closure natte, grosse natte plutôt, grosse natte avec mèche, petite natte avec mèche, twist, grosse rasta, moyenne rasta, crochet braid, fausse look, extension élastique, chignon gel, chignon simple, chignon soirée, na chignon marié pèse à la pourquoi pas postiche. Donc ah ça voyez vraiment ça décider moi na poto moi na mokili mobimba surtout bino ba besoin mi ana kata Kinshasa yo dozo bon ça bon soirée na yo ya mariage toi anniversaire toi ya collation de gardes académiques beta tourne en face il y a Notre-Dame en tout cas ah on a Institut Bugatti on a décidé avec impact na idéologie bana poto bana mokili mbatika na ebisa mino gele na za en face il y a pasteur Lité à Kanda Motuna Nzambe l'homme de Dieu. Avec lui, nous allons peindre la table de la situation concernant Maïzali Kolekanabo, on a 4 communautés, on a besoin de PCM Boté. Bonjour, pasteur. Oui, bonjour, Valdi Tamboué. Mbote na baignos bozwi lisusu libaku topé occasion malamu ya bokutani boye topé ya kolanda ngai ya wenzambe tata apambola bino. Pourquoi tokutana kaboye eloko ekutanisa biso eza bobele pema. Valdi Tamboué, okoko zala mbinga mobali, okoko zala pembe, okoko zala kitoko, okoko zala na forme nyonso, mbongo mapangu pemi tuka, même na niveau ya la police, même na niveau ya FARDC, même na niveau ya ba JR présidentiel, ya présidence, ba pété, ba bazo respecter yo, un grand ministre, un grand président de la République. Ndeko na ngai ba fonction nyonso wana ezo fonctionner pour na pema na bomoy soki pema ezate ya aucune fonction moko oyo mutu ako mériter eloko ezo sala to mériter ba fonction eza bobele nzambe lelo batu bazo respecter nga monde entier mokili mobimba balobi te moko totikali na ye c'est le pasteur Lité ya Kanda oui bozo respecter pe bozo banga ngai pour naza na pema na bomoy soki nazalaki na pema te tolingaki tokutana te na remercier libota na nzambe nyonso partout monde atier esika bizwami bino nzambe mokutanisi nzambe mosangisi nzambe oyo abenga ngai na musala na ye nzambe oyo asepela na kota na elanga na ye nzambe oyo apermeta monde atier babenga nga opposant de toutes les religions du Congo Nzambe oya tinanga na côté ya soki na moni même na niveau société na niveau social na niveau chrétien makambo ezo marché te Nzambe wana ponanga ya pointanga lokola un grand opposant na mboka oyo yawe Nzambe tata apambola yo lisusu merci tangu nyonso pona confiance ndengo respectaka ngai ndenge Nzamba ebisaka oyamba ye on vivra kapé pamba te eza bénédiction Nzambe tango yambaka ngai na communiquer grâce moko ya kitoko Nzamba batelo pa bomba yo tata pambo. Merci Motonankolo babi biblié lobby on transmet ce qu'on a mais Motonankolo avant toute chose tikana ebiso que tout ça vraiment institut Bugatti na ebité yo bomba te mais nini on s'appelle nango vraiment effectivement balobi ete esika bo petu ezali nde yango ezaki lelo nde yango pe batu bazo chaka to pamboli institut Bugatti pona musala kitoko partout kozala monde entier soko komi awa précisément na Kinshasa ba vacancier na ba vacancier nyonso bana boningi bozonga kelasi bakata bino basuki ya bien babongisa omi deli nyonso awa na institut Bugatti baza équipe complet pona ba anniversaire pona ba mariage na bino eza esika ya kobunga te eza awa sur avenue 24 en face ya Notre-Dame bino moko bomoni ndenge na uti ko pesa messe na Notre-Dame na kokota mbala moko na salon po babongisa ngai elo omano sango tata pambola biso nazalaka partout ndeko na ngai ba soko balegela wala ba couvent te nga naza partout papa nga kutata na leki na couvent te nga naza monde entier ko banda ngai rote na ke batebe ba tala biso na moto na Nzambe
Toto mona marambo to ko la biso na la communauté toto bungi sabongo maman est artiste musicien monene vraiment yamboka sur la légende de notre musique na kombo ya Kofi Olomide maman na biso maman ami donc paix à ton âme mais tout monde yo tout monde va pasteur Denis Lesi assistance Kimi Otoneng Landa ouais sango ya kufa ezalaka sango moko terrible nalobaka boye mutu azo voyage azokende mobembo famille bayebi ete akozonga me na bokabwani ntango ndeko azoninga azwa vol baleli bayambani nalingo comprendre nga bien même ntango nakendaka na aéroport ya ndolo kuna eza aéroport moko privé eza plus mpona baavion ezokende baprovince mutu azolongwa azokende na ye tanto mbandaka tanto bandundu mais séparation wana ezopesa pasi libote ezolela na ngolanda siko na fongola biloko moko ya bie po libote na nzambe ntango bamonaka ngai moko na moko avandi aninga bénéficier oyo eza ya motuya mpo na domaine ya liwa trouble moko ekoti na minute oyo na mboka on a kopapolela ngo mpenza bato bien surtout l'église c'est bien moi pasteur lité ya kanda frappe na le frappe na retour nako bete bato lolengi wana na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital e baleka uki bambisi minene babimi vimana soko vimana pasuka soko pasuka okosala eloko te okoko kufela mwasi okozwa mwasi mususu okoko kufela mwana par la grâce de Dieu okoki pe kobota mwana mususu okoko kufela mobali okoki pe kozwa pe mobali mususu kana ngolo nzambe kasi kokufela papa mususu abota makate okotika la swati na ba papa leki swati na ba papa kuluto landa valdi tamwe na ngola na exhortation oyo kokufela mama kufela mutu mususu kasi mama te valdi tamwe toza na fimbu oko remarke mutu nyonso azalaka na souci ya mama na ye ndenge toza awa na République démocratique du Congo vie sociale ezalaka penza bien te bato nyonso bayebi oko remarke nini sur 100% ya bapapa na mama 75% ya bamama nde babokoli bana nazoya nayebi souci na yo nazoya nayebi souci na yo oko remarke 75% nde ya bamama oyo batikala kobokola bana ndoko remarke mwana mobali soko akoli atie kombo na mokili akolinga kotia mama na ye na bakondition ya bien po soni ekwea na nzoto na ye te lelo toza na matanga eza n'importe quel matanga te eza matanga ya mama ya star ya mboka na biso mama ami mama molimo no epema na kimia ozalaki mama oyebaki kosangisa bana makambo oyo okokaki kokota te okomaka ntina niveau ondima okota yango mpo na koluka kimia esika bana bazobeta miziki na bango okoremarke na se na moi oyo bamizisi ebele ya mboka na biso bayembela bapapa na bango banzembu te nayebi te soko oyebi sacrifice ya papa na bamizisie congolais bamona yango te bamona plus ya mama okoyoka nzembo moko mama lelo nga nakoya e mokili etikelanga se yo e ozoyoka nzembo wana bana mama akufa atikanga na yo moto olongolaka nga susi ya mama soko pie mokongo kotikanga na nani ozoyoka
c'est-à-dire nazama muto na landela kama kambu pene pene sika likambo ezali kasi eloko nazo senga mwana na mwana bendana tuna ngai nini restaurant ewaka eye pona bino batu oyo bozana te ya kolamba te to pe ozana nzala makasi kasi olingi oliambala moko yaka awa na restaurant ewaka oyo ezwami na 7 boulevard de Banderbourg 94 200 Ivry-sur-Seine. Bafongolaka kaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche à partir ya 16h ti 2h du matin. Na restaurant ewaka okokuta biloko ya fibo olie ofibi musapi lokola poisson ya malangwa, ntaba, brochette ya kitoko na poulet. Na restaurant ewaka awa kolia ezali elengi na ndenge ya 2 fois te. Adresse eza kaka se moko na 7 boulevard de Banderbourg 94 200 Ivry-sur-Seine. Tope okoki kobenga na numéro oyo 06 41 36 12 59. Na restaurant ewaka awa ezali likambo ya kolia kusambalala. Eyokani garde bandi na yo. Na regrette makasi pe na leli. Merci papa. Kola pambola yo. Bato ebele babana kokanisa ba mama na bango bakotika la mabanga na mokili. Vandina bimisa biloko. Bimisa ko? Yo na musana. Te na bimisa biloko. Yango ba dose la bayoka. Na bimisa biloko. Bato ebele bazokanisa ba mama na bango bakotika la mabanga na mokili. Lukuta bochola baninga o bakufela ba mama boyemba tina banzembu po boyebi te pasi nini esalaka liwa ya mutu na se na moyi basuetaka yango te mutu soki akufi seke nzamba permettre mutu wana sani akufa histoire na esila lelo liwa ya mama ami ebetisi mbunda na mboka mopo mokonzi Kofi Olomide ye lokola monaki azala yo atindi pe bana bazala nga landa Kofi, je suis un véritable consommateur na ma musique pe ya Kofi Marge Moussa Nzambe likako likolo ya nzete bakosalelaka ye mosaka te soki nano zwi ye te eske yo balanga leka so ndenge eske yo pesa mbongo epa na biso eske bapara nanga bali ya mbongo na yo ozoyoka papa je suis un consommateur de musique lelo ayeli biso siko epapa sika bado oh papa nga na église na nga na teyaka nyonso bado tata mobimba ye ozolanda c'est-à-dire aza icône ya musique aza papa ya musique congolaise kasi eloko na sepeli na comportement ya mopa mokonzi Kofi Olomide aza un vrai Kinois, aza un vrai Congolais. Biso awa valdi na Congo eloko liboso soko kufeli ezala inteli bo pesa na kambote te ezala inteli bo lobanaka te soki lupangu na bino ezala ka polele pona kolakisa ke elembo moko ya bien te sana lupangu wana tozwaka mandala tokangi tout autour ya lupangu parce que lindala les signe ya paix bato bele bayeba kangote eza signe ya paix eza signe ya mawa ya kolakisa ke lupangu wana bazwi problème soki lupangu na bino eza clôture basalaka ndenge nini bafongolaka siko porte pourquoi na fongoli porte elingi koloba na fongoli motema na nga siko ekomi polele na baoyo tosololaka te na baoyo babimisa langage ke nga na yo tokosolola ti mokolo nzambe na sata bakosolola makambo wana soki moto akufeli ezalaka lisu na pouvoir te yango moni mopo afongolaki porti mpo mutu nyonso asala nini akota tunakati yo te moto na nzambe
faut pas fouler porte mon soba côté tout monde qui se joue dans Sandra Lina baé porte ça qui au kangama donc que ça li bien te oya kufi aza mama 20 jours abiloko musu pe to bomaka moto oya kufi aza mama yoko yana couper na chemise nengeni ah olati babuti les autres comme ça te oya kufi aza mama te tika ba jeter nengo na validi tapo muta kufi aza mama yoko yana couper na babuti hein na chemise oye ko sala ni na matanga kofi atie ordre alobi boye papa toza na matanga abi mutu atie basilite mutu ayate kolakisa biso pembe na ye ye alina ayaki na ndenga bien te Sandra Lina ayaki na ndenga bien te bayi na ndenga bien te papa yebi combien de personnes bayaki wana bato ndenga na ndenga baye kasi maese sopani moyen to lokotango ezate kasi nazo beta sete papa nazo ba problème très sérieux pour na makambo ya Kofi ouais nazo ba problème très sérieux pour na makambo ya Kofi ozomona ouais nazo ba problème très sérieux pour na makambo ya Kofi nde nazo senga tobo ma moto mon père aza mutu asa na ba lolenge na ye asa pe na ba sentiment na ye mon père eza na ba place musu pe a perdraka ozomona neti na kati ya matanga a perdre akabeli mutu 20 000 euros na kati ya matanga ko perdre ya voilà ozomona ça dit sentiment ko kozwa place ko zoye e ko yebana te 20 jours aboma moto mon père aza père na yo aza vie na biso boyebani lelo te ba jo bino bobana ko sala na yebana depuis kala moko bo kabwani moko bo lobani mais ce n'est pas le moment mon père oko benga na batute na lupango ngana ko kitana pe na yo beta ba sécurité bo kamwe ozo musana nzambe oui papa biloko abongo esa kitoko te nde yango wana mopa azokende kokunda mama na ye te pona kati te tozaka na sijango kaka ok donc ozoloba makambo wana nyonso nayebi te so omoni makambo ezoleka kaka autour ya matanga yango tomoni ndeko naso komba mopandisaka tozali na Kinshasa na kombo ya Rafine Tumba nakoma na mikili ya mpoto ndeko asalaki video wapi ameki koatake mopao moke na nini oyo mopao akolela bongo nde nini bakobenga orphelin te il fallait que ça amène la table champagne mokolo yango toyebi te est-ce que bamela champagne so okufeli parent to koko komo na ye nani Rafine Tumba ouais Rafine Tumba zela tata na ona mama na mokolo bakokufa omela champagne tika baaventure wana mutu aza na mawa akomi ofele papa ofela mokolo ya mwana moke azalaka te so okufeli tata na mama ezala okoma na age ya 80 ans okomi orphelin siko oyebisa ngai yo lingi Kofi asala ndenge nini eloko ya motu eza ke ntango tozoya azuyemba biso alati survette na pantalon na ye atie lineti ezosala bien matanga echanza matanga eza esu ndenge ezalaki ya kala te bazwa bana bakata bango bakovo bapakola bango bapoussière apine oyo bapakola mafuta mbila te matanga lelo ekoma be place ya propre yango namoi bato mosusu badeplore nani kofeka ngai bafoto moko na sere na so na boluka nde kofeka nde oseka batiango na les news de star na bala mama babi koma ya kolia alela mama ne c'est comme si ana mawa te estce côté wana vraiment baye koassiste vraiment yakanga foto de sekate ndenge dikapesa yemba soki bakofinga bafinga na bango estce vi na ngai eza na maboko na bango exemple ezalaka papa lukuta papa tika te ezalaka papa deningonde te soki bakofinga bafinga na bango estce vi na ngai eza na maboko na bango epwa ozolanda enini epwa bon nga napesaka baexemple bongo nde ozomona papa eloko wana bolanda yango te musicien moko ayebana te atia na ye mpe kombo te bana cangu oyo baa na mbongo ebele oyo baa na bachine oyo baa na badubai bametre cura mboma bato ebele oyo baa na mbongo bakoyeba nzembo eza ya ve na biso président Jonita mwana Kingasani balele nkoyi bayebi ye na bavie senado bayebi ye mpo basenado bashai ngenge toza na bango bana kote moko na Kingasani ve na biso wana yembi boye
tango moto akokufa barezo ekomi ebele bafamille epayo barulage babimi mpo badiembela papa soko oningi basambwiso na Congo obima mutu mabe obima mutu asali te obima ndoki kufela omoni Kofi akufeli chaque jour makambo ekobana kobotama chaque jour makambo ebana kobima nde nasengi na mopao croix d'acoramane motema munene papa okoya kobeta bato mosusu makofi okana ekobeta te mpo ngai na mona place ozobenda mutuka ngai na bi te mwana mobali oyo aza na force na nzembu nini mopawa lenda namona mpena mopawa lenda azolenda na kobenda jip wana c'est-à-dire aza mutu apratike aza mutu asali sport motema mpe esukaka ye même na kati ya matanga te ebema mama nelali wana akokweyisa bato bakao na makofi nde nazosenga mopao kimia kasi nazobeta sete wenye 4x4 mopao mokonzi asala bino nini wenye 4x4 Kofi Olomide asala bino nini Kofi akufeli mama lupangu eza polele bafongoli pauta lupangu wenye 4x4 bomonani te jibe wera Kofi asala bino nini mopao asala bino nini afongoli pauta alakisi ete aza na problème na mutu te alakisi ete aza na rankine na mutu te alakisi ete ya misiki eza misiki bakisi nzoka bakotise ndenge nini kristi nzoka tika ocreye base na makambo mopao okondeko na ngai oyebi ke ngai mpe nakanelaka njoro mabe mokolo tokokutana papa makofi oyo nakobeta yo kondima te obusobe ezoleka na ve njora makasi yo kasi lokwa na obenga ove njora na obanga yo njora keba na yo me vie totali ne ve njora azoloba pena vérité alobi malgré que merci beaucoup malgré que bakuta porte quand même on vient oyamba binote ba moni vie aokengila bomba pe chamba ke otali vidéo te ve njora expliquer abi vie pena yo okengila bomba pe chamba ke basakaka eloko wana mopao na condamné yo okoki mpe kosala eloko abongo te kasi likambo nyonso balobaka soki tokundi mama nde tokovanda tosola torepare ngai naza papa c'est facile écoute nga rien nafandisa Kofi nafandisa njoka natuna bango problème eza nini na Sandra Lina nafandisa bango c'est facile komitungisa matema ntango eleka toka na matanga na bato baye otala Kofi Olomide ebele ya kosakana te tomoneka moko ya liboso innocent bayaki babina file baye ya mpo kana tomoni mpe king mutu na yo 3 heures du temps lisolo ya papa na mwana moto akota to kotikala na soni bawarion je suis le père spirituel ya bawarion nyonso wana nominé pas ya ye moko le king nominé pas ya aigle nominé pas mobala ya nana kechope ya nana kechope mobali na yo apesi nga pouvoir lelo nazala père spirituel ya bawarion félicitations na Dicap la merveille marabioche depuis peu de war atikaka batu te na ntango ya pasi na ntango ya mawa atikaka batu te Dicap la merveille présence na na kati ya matanga esalaki kitoko 3 heures du temps lisolo na papa na ye alendisi Kofi Olomide na Kofi ye moko andimi te ke mwana ko olendise na niveau oyo kasi bawarion bolemba te bon continuer qu'on soutenir Dicap la merveille bawarion c'est la disque d'or hein oui bientôt toujours c'est la disque d'or depuis bientôt papa ngana c'est la disque d'or te disque d'or ne yango lokumu na biso ti yango le lokumu ba warion po to soit ba trophée to soit ba diplôme de mérite to soit ba trophée ya mondialisation c'est-à-dire to soit ba trophée africain c'est-à-dire ba disque d'or musu ba disque d'or pe tondier belé na palais ya turo to zelango et puis na pesa ce qu'on annonce bientôt na Olympia ngam to fongola ce qu'on Olympia na prière ngai king yemo mutayebi singai papa na betelo mo lisolo muke ya king rendez-vous na king
C'était le lundi comme ça, le lundi passé. Tant que tu as ici rendez-vous na qui, nazongi parler to kabwana ki na ye na ma campagne vers 22h. Ngana eko koma na parler na komi na ndako vers 1h30. Ponda ko eza musika makasi na kingase na suka pembe na cimetière à Siforko. Ah, fali na raté ba accident, na raté ba assassination pour na ba warion. Assassination. Ko assassiner ngai. Tangu na komi na ndaku na lobi ah nzambe. Oui ki na ko kufa pe pour na fali. Bon moi na nga peke na perti, famille na nga komi ko regretter. Na ko fongo la Bible. Passage moko zo ebisanga yi ba yekoli ba tamboli na Yesu ba tambo na Yesu. Ba tuni Yesu. Awa biso tozolanda yo poto zwa nini. Ngai pe kaka na sabutu wana. Na tuni Nzambe. Nga na zolanda fali pona zwa nini. Nzamba ebisinga boy. Ngai mutu na tinda yo o soutenir fali avec force, avec énergie. Comme ya fali o romona efeza liboso. F wana mutu nyoso soutenaka fali na motema moko pe na motema mobimba azwaka vi na facilité. Yesolo. Papa, F c'est facilité. Fali c'est facilité. Na bimisa siko biloko. Na eko mona aliboso. Nzamba yuzo bisanga lobi a ezali première lettre ya alphabet. C'est-à-dire fali pour passer mutu aliboso na makama musique na mboka na biso. Pe soko soutenir fali vie na yo ko na facilité. Landa tangu na eko mona elle nzamba zo bimiselanga kombo afali paso détail yango. Na eko mona elle wana zo lakseni nzamba ebisinga lobi ba warion yo sesi ba love yo. Ba elle on a mis balé. Kaskana ba elle wana mi balé ba warion yo so ba love ngai. Love c'est l'amour. Pour Y ici que Tika. On a ce qu'on place dans Panza Makita. Zelanga Y prochainement. Fais ça Zelanga Y prochainement. Zelanga Y prochainement. Ah, tu merci pas ça. Mais pas ça. Côté la musique religieuse. Makamu. Tout le monde dit que vous fallait ça. Il y a un bagage déjà quand il y a Brice. Ali Moment et tout le monde dit que vous avez la première. Troublement que continue à minute on a moka. On a kopapole na penza batu biebe surtout l'église. Na ko beta batolo lengwa na papolo na nyati yo na kwesi yo okota to hôpital. Awa siko esika na ndima prison. Esika nzamba yebisa ngai. Il s'agit bolo kwa sama beleko kota. Il s'agit na prison makala ko kota. Opposant de toutes les religions. Na ba musicien chrétien. Naba sali nzambe. Mosala nzambe limisa ngai. Est-ce que yo yebi pasi ekulusu na Golgotha? O yebi pasi ekulusu na Golgotha? Ngana okamo mosala nzambe ya première ri. Akomi ko luka ko créer ba beza tout moment. Papa, abimisi nzembo liboso. Tomoni ba signe misapi. Papa, na lobeli ye. Et ça le quoi na tumboli mutu na ye. Minute akotanga bimisi so album mususu gege kota kate e koti. Ngana tuni papa. Ozo sala ngona nko oza magicien ou bien likamunini. Ah! J'ai compris. Moi na batige la bord. Ayebi passe à bord te. Moi na batige l'église. Ayebi passe église te. Kaka mikolo yo na uti komona ye ndako eziki na ko vefi mwana we aziki lisuwe nini masumu na ye ya makamu ya mwana oyo bakendaki na parquet oya violi alien eziki si eto ndenge nini nzoke ezalaki clip azo tourner ale epanzani mokili mobimba nzamba za malamu ngai pena suwe na ngezalaki ezala pena motu ya solo etumba olibu mwana na oye biso ya solo papa ngana ko banga Moïse mbi ete na mboko nzambe mama na ngai ngana ko ba epi ngana mboko na banga mutu te
Pona kendele na première ligne obanga nani. Moto wana falaki tumbata lipumu na wana na mandefu. Na matama. Yo sakana nzambe. Yo zo mona nzambe muto ko sakana na ye. Bote illusion na l'église. Totika koyoka banzemo mokili. Totika koyoka banzemo ba païen. Totika koyoka beta nga pona nu ba beta ngaite. Nga mino nana kechope. Bopekisi biso yango. Metongo etani papa to yoka. Nanzemo mosala nzambe. Ali Pomaye. Papa, osaka na kombo Yesu. Yesu akufa na Golgotha. Pona milimo ebika. Yesu asopaki makila. Pongano to sala oyo salelo. Yokotsa Ali Pomaye. Seke tongo ekotana okoti foreman na kati église. Okoti si ba meke ninja na kati église. Okoti si ba edingwe na kati église. Vous blaquez avec les gens. Papa n'a pas contacté dans les sali. Mon frère, là, je te dis la vérité, je ne suis pas content. Yo que nos côtés Ali Pomaye, yango na zo senga soulèvement populaire. Bobo papa na bina mo limo. Botu bango ba pine bobi misabango michopo. Et comme ni nyango. Mon frère, non là qui sont na mo bali na mboko. Là je vous dis la vérité, na ebisi yo monsieur. Non là qui ça y est. Ya ni saka na église. Ya comme cette église ya tata na ye. A comme cette église ya maman na ye. Tola muka Ali Pomaye. Ali Pomaye, c'est-à-dire quoi? Dans l'église. On dit ça, une métaphore. On appelle Satan, Nzambe Boma Satan. On dit bon. Loban Nzambe Boma Satan. Na place que nous Ali Boma Satan. Parce que yo pose rien mon côté king. King pas yemba. Ba ba ndake loko ya malamu. Donc je landi peka pour king yemba ngongo bien. Soka landi king falaka yebisa ngai. Que non répéter loko moko king ya sana. C'est donc on a souvenir na suka o tuna yebi ko zaki na on poso lo baso le bami na moi na de so ko baksila bato batala kayo lo nyoko baksila bango Papa Banebele le grand prolitaire enseigne Saïdi na Lissambourg tata pambola yo pour un rendez-vous munene bientôt à proclamer ngai pe na Turquie. Ken piana to solo la ginaye. Tata pambolo pona ba relaxation. Mwana mobali o Keni. Azali pamboli pona vina ngai. Ngana bomba kana ngate na lobaka vérité hein. On saigne Saïdi. Na Lissambourg kuna na Turquie. Tata pambola yo. Ba enyo so bolandi biso héritier mpaka. 7500 giga. Pese loko zwe loko elamba ne lamba héritier mpaka. Tata pambolo bisika bizwa miyo. Le vrai boss Jacques Sobanoka. Le boss Jacques. Naebi été accident salamaki. Zamba longisio. Obimi mobimba. Bon courage. Tata pambolo boss Jacques. Na bonne sanité. Mon général. Tata makaya bilanga bio na bio. Mwana musala ba congolais na Dallas. Mon général tata pambola yo. Oningo liangomba fresh. Ah papa tika na tanga ba komba ba ko. Pasa mabanga tayo mo vraiment. Wana bana na molimo. Nde na zotanga ba Aristote Kitambala. Na France tata pambola yo. Tata pambola ba onyoso ba pesi na confiance. Ba onyoso bazana posa na benga na plus de 143. 89 78 37 à 29. Bana Luanda. Nabo sanité les amis des pasteurs l'été à Kanda. Bango bazo travailler en collaboration na ba warion nyosu ya Luanda. Ya Angola mobimba. Tata pambola bino. Na pesi ba warion nyoso papa. Eloko zo lekela ngai musique ebeta manango. Ezaleka ba fan ya leader intel. Ba fan ya leader intel mbala liboso. Na yoka ba fan ya mutu bazana kombo na bango. Ba warion. Père spirituel yo ya ba warion. Mosika na kingasani ya suka na ruta siforko. Kurana maye zate. Ba warion. Bolobi nini. Ba warion. Ba vrai warion. Ba véritable warion. Bino bolinga warion akembate. Ye yo père spirituel ya ba warion. Bocha maboko.
akende liboso tata pambola biso. En tout cas merci, c'était Pasteur Alité à Canada donc bawari on a eu message na bino na pe maté pour na robeta c'était vraiment na adresse tozali à Mokomalelo toza si revenu 24 novembre référence en face à Notre-Dame au bino suboyebe kenda sangoma paroisse église catholique ya monene na kata Kinshasa na commune papa Oscar Maritou Oscar Maritou le grand jogo na kata Chine tata pambola yo Oscar Maritou mobali kitoko ndeka na noy samto som pena numéro 290 si revenu 24 novembre à tourner Institut Bugatti le Institut Bugatti ça pena eza na makambo belé na kati ya Rosanga en face ya Notre-Dame esika kobunga côté donc vacancière so beti tout na Kinshasa atopé mon na Kinshasa moi Lumbashi so za na Kinshasa vraiment beta tour en tout cas a okutana na ba coiffure ya son monde tikana bandena ça que a ba tissage simple zalaga ba tissage avec closure oulas ba tissage avec closure oulas plus coupe ba grosse natte avec mèche ba petite natte avec mèche ba twist ba grosse rasta ba moyenne rasta ba crochet braid ba force look ba extension élastique ba chignon gel chignon simple chignon soirée chignon marié na postige en tout cas yom tozo olengi la bongo libala na yo olengi la bongo fête na collation de grades académiques au mariage ba soirée nyonso so petit tour na Institut Bugatti en tout cas aux ala papa yaka bolinga ngalox hein ba sala ngalox hein yaka bolinga ngalox. Merci na Nisi de l'américaine Dadi Chombe Koule Patience Aline Mokemo Kulutu Jack Pombo Installation de Paris effectif Jules Vassimba Light Tibou ya Vuandu premier citoyen du monde qui posé belé ton voix na souka magie de Londres Elisabeth Mayang Mambuta père nanga Pichumbo Mbobabi Pichumbo la référence papa soka nga na ba kitu ezo ba référence à Bruxelles na ngali se quitter Pichumbo mon appel sur en tout cas ça n'est fini pour aujourd'hui mais habiter so passe dans le soir au Baxa Institut Bugatti ba makambo tabo matériel là bon sophistiqué on était na ya ba sala ngalox bon na lingomba comme il a telinga ité papa ngaba changa lox makambo esila. Merci Nassisa Bandegos, en tout cas, avec des BCBG derrière la caméra et les airs qu'on replège. Mais en tout cas, Bobo Sanate, vous s'abonnez massivement dans le site.